Suivez www.panzasangoyacongo.com. Et Dino Image. El King. El Rey. Si. Et Dino Image. La Lili. Nalelaka yo. Et Dino, yoza fin. Mutaleki ozate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Fin. Dino Image motazo Panza Sango ya Paris partout. Et Dino Image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo Kinshasa. Patrick Malovengi, Global Express. Venez vite envoyer vos colis, vos conteneurs, même des cartons. Mama Mounou, même Fokolo. Awana Global PM Express au 25 rue Léon 75 018 Paris, métro Château Rouge. Maloukaï, Maloubi, Palais Baoba, le PDG Patrick Malovengi. Ya Global PM Express au 25 rue Léon 75 018 Paris, métro Château Rouge. Bateli Bisso envoi express avant la fête de Noël et la fête des nouvelles. Colis, conteneurs, bas carton. Oyo nyonso akoya nango na Global PM Express ayeba yango ekokoma da 2 jours. Mutu nyonso alinga tinda colis na ye pona 2 jours. Leka na Global PM Express, même 3 jours, même une semaine. Et retardataire, vous avez pas tort. Bon, comprendre na yeba kananga français malamute. Même dernière minute ya fête ya Noël. Soko ye na ba colis na yo, même conteneur, même fokolo et kokende tranquillement na Global PM Express dans 2 jours. Les grands baobas na Global PM Express au 25 rue Léon 75 018 Abiki Sibisoba na Château Rouge na ba parisien nyoso. Mais les big boss grand prêtre Zoro Mabiala dans la colline yo oyo yebisaki nge kende yango yo zo kende na kibokolo po bana kibokolo ba fete malamu ba bina malamu na Noël na bonne année. Oyo kokende na Brazzaville ya yeme le PDG Michel Mbungu, la fierté de la jeunesse congolaise. Koli oyo ezo kende Kinshasa botala ya mon collègue artiste et musicien Héritier Watanabe Gogan Makom Motonatembe. Koli na ye ezo kokende pour et servir na ba clip ya ba danseuse na ba musicien. Donc je vous invite vraiment de venir envoyer vos colis, vos conteneurs chez Global PM Express. Donc, au lelo, même Fokolo et Komikaka lelo. Bande konangato bukanate. Bon profiter Noël on a nouvel an. Bon yana ba colis na bino, na ebisibino, tout est assuré. Bon inanga pamba aya munwe parce que munu me comme chilombo toi ça qui dit là l'éternel. Alpha Ngungu Château d'eau, l'homme formidable. Alpha Ngungu Château d'eau, l'homme formidable. L'homme formidable. Le do kangayo balobi ke oningisi internet. Alpha Ngungu Château d'eau. Alors kala alobi sundelo na minute yo tonoko c'est la kaka le jour J. Dans le jour J, cela veut dire qu'on attendait la sortie officielle de l'album du phénomène Ngiama Son intitulé Formidable. Alors, Dino Image, il s'appelle bien que rendez-vous seulement depuis il y a de cela 2 semaines depuis l'album Bimi. Mais outil comme Magara Siko Bidon Château d'eau, Talara, la de France, un minute au Paris pendant donc comment il passe pour grève bomi transport de check mon boulot attention la voiture on la boucher libella. Mais non, mais le lot pendant la salle tout faut namona parce que mukili balinga yo kama muke appréciation on a point de vue à Alpha Ngungu Château d'eau pendant les Kametali la sortie officielle de l'album du phénomène Ngaima Son. Alors ngala c'est pelipé pour y 2 semaines après. Parce qu'il fallait tout savourer. Parce que qui ont déjà. Il fallait tout savourer, il fallait tout yoka, en fond, tout yoka en profondeur. Tu vas apprécier son, tu vas apprécier qualité musicale, tu vas apprécier
ndengi ba chanteur ba yembi. Alors na minute yo en tout cas tous les Congolais répandus partout au monde, en Afrique. Donc je dis à tous les Africains aussi qui aiment bien la musique congolaise parce que Alpha Ngou Château en tant que défenseur de la culture musicale du Congo, en tant que le parolier du phénomène Ngama Werason. Donc Lelo, je suis très ravi parce que le phénomène Ngama Werason, à travers l'album formidable, à l'accès maintenant que Azana musique na kasi makila na ye. Mais obi que ba moment où le balobaki phénomène oyemba ezaki suma longate. Pona nini? Bon. Wana de pas dans la point de vue ya mutu na mutu moni tokoloba est-ce que mamutu alobi c'est ça ndengwana ça reste à vérifier yango alba faut toujours passer par la méthode expérimentale le baraka ka tozela ka les jours J ouais à ce qui m'attend na ye tout est préparé à travers l'album formidable phénomène et donc on a sepelé mukili tout na 2 semaines au kaka album ou et chami na kata ba YouTube et chami na nini batobi alpha te voilà qui dans la réserve pour défendre phénomène ngama wala sur la kata musique là c'est la qualité musicale au sali de faté ba générique voilà si vous que idéologie générique au bango tout le ba ko beta o ba robino mu o ba robino mundele o mundibu o batina biso inos na ngaye e bigakati donc a sali nekutu e idéologie wana tout les idéologies à mon phénomène Ngama Werason dans la générique au bimisi la carte formidable na minute mon kilobi moi non mobile yo tabaye ba musique malgré comment la carte poto phénomène félicitations en tout cas bato azoyoka puis ba féliciter mingi musique oyo yango na minute na osenga pa ya bato nyonso to sala façon to yokite to ko tala carte YouTube to beta album formidable to apprécier nos musique après bisino to lu kana ba point vente ya ba CD ba DVD to soma yango ko ta ko défendre bon culture musique congolaise parce que balobi Congo ezali bongo po abenga penda États-Unis et Afrique pour natali musique on a de grands artistes alors to boma peut étouffer la qualité ya ba musicien na biso te aro ba yiba osala pour na biso eza pour biso to apprécier yango to savourer yango eza be pour na défense ya culture ya musique na biso ya Congo kaka loko na kosenga o kese change mingi ba musicien bele bazaki kala bakenda bato na ko banga est-ce que phénomène yemaka koka sans présence ya petit wala nga kinaki sans présence ya on totanga ba kombo ya te mais loko sali phénomène on l'accepte maintenant que aux guerrier donc za na musique na kati ya makila yo loko alpha ngo kosenga yangwana to senga paix pa ya batunyo yo mo ba c'est le véritable ambassadeur de la paix yo zate ko ambassadeur soginini et puis ça la ba koneri non. Donc toi tu passes toujours par la méthode expérimentale parce que oh yonzama parce que pas na yo ezala don yami musique tu ne parles pas mais quand tu fais un album quelles que soient les conditions au moins maintenant mon équilibration aura toujours la place que non pour musique ça raté go ce que tu aimes la voix éternelle mais musique ezande faut oyeba comment guitare beta ka faut yeba ko def otala la sima défense yo nini et puis oyeba ko conduire ba artiste musicien pour mon kilier quoi au CPR le roi de générique c'est le phénomène Ngama Werason a petit nous supposé l'andapé idéologie wana inose o robino mondibu to bani botika te to na posa ya musique congolaise là toujours au top là on sait ya ngwana et dans les jours à venir ceux qui m'ont très bien pourquoi pas un jour ba idéologie la biso ba conseiller zonga ninga senga la parce que on a biso yeba na pour la musique on a biso yeba na pour na balle ba bilo ko ko tout fango à 100% malgré que on a pour ça bembo que na toujours li bosso alpha Ngou Château na loba que na autre question moko malgré tout musique na Europe comment la moi baisse ndenge to yebi mais à chaque fois ceux qui Werason dans un album na ye tout le monde a ngombi salemaka stratégie wana bino bokanga yango ndenge nini point ningi sa mokili ndenge wana parce que le ça la raqué awa na poto malgré tant que musique est transporté mais fan club rapproché du phénomène Werason bazala toujours prêt ya ko soutenir sorti album nyonso ezali parce que phénomène Ngama Werason et ba valeur ya bato qui par marketing na ye na ya fan club na ye et azalaka toujours prêt na bango azalaka toujours prêt na bango pe yebi que bato ya ngai basala ngai ngape fona zongo solo le boko yango monaka malgré mutula mutako ça va prendre de vue na ye mais lelo so album mo bimi ya Werason o kaka engombi makelele et makelele ngo sala maka pa maté parce que to yebi valeur ya château d'eau et château rouge ba champagne de panzana ki
Omona Gango. Oyebi ku de presse ça wana média bino ko ba panja sango. Omona ki mona betale solo belete et panzala ki pourquoi parce que wala son ayebi ko solo là na ba manager de musique na ye wala son ayebi ko solo là na fan club na ye ya TPL. Mais à part ça, bah tu peux fan club pe la confiance artiste parce que ayebi que ayebi musique oyo asalaka ezalaka tia makila na ye. Le phénomène Ngama wala son restera toujours phénoménal. C'est le véritable phénomène de la musique congolaise. Savourons l'album formidable d'une manière agréable et paradisiaque. Et nous allons découvrir que le phénomène Ngama Rasson est né dans la musique. Dans sa famille, quand on a eu les Alaga déjà à Robotama, les Alamakila, à Baramboka, Bidou Olvini, Bidou Mouapesset. Et là, on a séparé la tournée point de vue pendant 2 semaines. Pas Batino Swabi, Alpha Ndouga. Félicitations pour la Ouera, on ne s'attendait pas à ça. Est-ce que vous avez déjà machine à voter? Il y a Golf Kizo. Mais la minute, moi, je vais sur les Golf, on a toujours fidèle et pas un phénomène. Malgré l'entrave, malgré Banini, Talaga Ranzo Massalelio. Machine à voter. Machine à voter. Ayembi Landemoko, Yemoko phénomène par la Xi, voilà que Azalaga a été cassé par Michel Bayema, mais Yemoko Benomotu, Abeti Walid. Est-ce que talent c'est beaucoup tant que obi on to luka kati ya YouTube là nous et puis album CD Kalaming Tez à la place pour to somba to quand biso mo groupe et ça la gata boyo kal pango nga lobi donc le moment a besoin que donc c'est vrai musique à maison mais les airs faté ça existe toujours ça respire dans tous les domaines possibles to ngate to kumbatagelo comme ko nzambe a chaki déjà et à la place c'est lui qui n'est pas avec nous est contre nous mais en tout cas pas les jaloux phénomène continue la direction on a toujours besoin des artistes congolais qui continuent à être toujours ambassadeurs de la paix en léguant des conseils émanant de la parole de Dieu comme d'habitude parce que yo mingi avant on a ramené tout le monde à autant à Garani zam puis nous avons dans la réunion nous avons plus d'appeler ça ba dowana token de liboso nous avons les managers de la musique congolaise l'homme aux paroles secrets mieles Alpha Ngungu Château d'eau on a su que ça tout clôturer la mission manager ouais dans la minute yo na Rosen pas les capitaines en bas de cette toile il y a Freddy Ngoma Bertrand Mosolo Golf Kizola Maman Claudine Kinwa ah Abike Biga wale ça ah ya Jama Tundu on est staff Makasi pendant donc on fan club rapproché à phénomène Ngama wala son la cadapot malgré la minute au conseil de sur la non mais Abike on ne change jamais l'équipe qui gagne alors phénomène bote bele bebe ya Yumoko ah parce que lui m'a pas continuer toujours à soutenir papa parce que Moussalo nous avons fait ça les ala wana à part éthique na kati ya monde mususu mais la minute to 5 musique atika yango parce que ça loko on nous avons fait na kati ya makila alors pasana ko pesa mbote pa ya ba famille na ngambo ko pe pesa nga Jimmy Tulangungu yo moko pe defender la musique na côté ya Lyon Jimmy Tulangungu en direct de Lyon mais les côtés on a pesa pas na Lyon ba ba que on a sur la rare Rosala l'homme formidable de la musique congolaise hein et puis Jimmy Ngungu il est en direct de Belgique Abi Petroningongo, donc la belle prudentielle maman prudence Tatakala, maman prudence Tatakala, Balobi, André de Corbeil, Yonde, Zali, toujours au sein de la château de respiration, c'est les lingues, donc international, on dit que la gaga international. Astrid Mambweni, Balobi, toujours. Nakata Lausanne, mais au tic à tenter pour phénomène. Astrid Mamou a la danse. Ah, il y a la danse, il y a un formidable. Hugh Clinton aussi. Eh, il y a des défenses à l'ébéla. Babi, il passe. Babi, Hugh Clinton. Il y a des défenses à l'ébéla. Maison Mère. Donc, Maison Mère, tu as toujours aux Alabiens. Alpha Ngolobi. Tu as toujours présent. Mais, pour eux, force de phénomène, il y a un jour temps pour libérer. La salle n'a pas de oh, Zénith, on tout le monde a 3 fois. Oh, merci. Après, tu as 2 jours d'affilée parce que tu as la confiance dans les temps. Oh, assis là, mais on doit aller sur les athées. Phénomène aussi, là, jamais dit que la recouvre. Parce que mes yeux sont là, Makila Naï. Bon, tout ça qui peut, nous sommes à la Pacifique, nous sommes dans les bosses qui tournent en cannabis. Merci. D'une manière culturelle, d'une manière politique, d'une manière économique. Nous sommes là, quand on a vu ce qui est les bosses, le département, le domaine, nous sommes là pour ça, parce que y a la force, il y a pays. Merci. Ozoye, est-ce que c'est le cas? Patrick Maloavengi, Global Express. Bana
Afrique esika ya siri mpona kotia biloko na yo ezali bongo na Global Express Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Femme Express ezali agence ya siri oyo bakotia biloko mpe ozwi yango na assurance nyonso bakifunda nyonso nalokende na Angola. Wapi Global Express no bato bozali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okozwa yango na Pusutano numero 9 na Kasavu. Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Ma vie agence c'est ça car mon corps. Maman le Global PM Express. Patrick Malofé à air d'ouverture na chose aller de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Wana bino bato bozali na poto obili kotinda biloko okela na Afrique me oza kotuna Global Femme Express ezalaka wapi eza esika kobunga te eza bongo na Chateau Rouge soko eye na Chateau Rouge okoti Chateau Rouge otuni numero 25 Rue Léon Bandiku wana okomona Global Femme Express. Global Express ezo aider population congolaise communauté na biso oyo toza na France mpona kosunga badéronation baza na étranger précisément na Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Toza na tozotinda bapoli toza na bafrete oyo ekendaka bacontener le fret maritime na le fret aérienne oyo totindaka na avion totindaka mpe bapetit poli express oyo esalaka 2 jours et soki kaka wana te toza mpe na service funéraire au cas où ozwi problème ya décès kohésite te komona biso ofuti awa na poto tosalimaka nyonso na kini na ndenge ya biso bato ya poto oleki na agence ozwi DVD na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo. Bandiku Global Femme Express ezali agence ya siri oyo bakotia biloko mpe ozwi yango na assurance nyonso mpona biso awa ezali rapidité confiance na sérieux. Global Express rapidité confiance sérieux na etikali biloko sewana ke komitikanga moko na bimana